mais pouvoir pour le moyen IDPS et ça passe mignon to lobi maman timu kolole sokoya bon ça la recensement et que au hasard rwandais pour travailler pour que pour bien na ba rwandais nyonso na kati ya mboka awa na biso na Congo l'étranger va koma kineti ba kolomboka ba Congo ba ko travailler na ba institution nyonso ba komi otelemela biso moko ba kolomboka mboka na biso lelo ya RDC pour la gestion en mboka na biso eza maboko ba étranger bon ngai pa na ngai bomba mabe o ba noma comme bitakuira na oyebsa bino kamia bazobela nete alobaki azobela batinde na nganda kuna na nganda siko chaque pokwa kamera akoma ovana na balcon azotala batu tango wana azo préparer kabali na kamera linga okima na nganda linga okima point. Internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission socio-politique culturelle présentée par Dorian, autrement dit la fille intelligente. Nous devons toujours vous informer, c'est notre devoir. Donc, tout ça car en cadre, il y a quoi informer, mesdames et messieurs, fidèles internautes amoureux de cette émission. Avant tout cela, je dis merci à mon boss Joyce Mboui, merci à la patronne, à maman Moufouassoni, merci à Dieu derrière la caméra, papa bienvenue hier, Miracoté montage, merci à vous aussi fidèles internautes au Bino Brozali Bakou, et à Kolandangai, Ngana Bino Lelo, vraiment Toza, Kosolola, Lelo déjà, je crois lobby le 20, bande qu'on a vu sur l'île de fête, Bako fêté, parce que chaque le 19 par rapport à y a martyr au Bakou Fakiton, Bazalaki nos oppositions, Bako commémorer Bango lobby le 20, Tokosolola Maïwana, Tokosola sous ma cambuya de Covital Caméra assez présenté quitté lors il y a procès naé to ebi ki aza malade mais bande comme sous pe bazolo baba nungu Tokosola sous du cambuya P2G au Geoffram au lelo azali libéré bakanga qui est le but toujours état de droit et ça continuer toujours na Congo particulièrement dans la ville province ya Kinshasa bakanga qui ba libéré nini eleki nini salami nde Tokosolola mais nazanga mon côté accompagné de nos invités azali moko ya bandeko ya IDPS na inde Tokosolola o na lobi bonjour bienvenue ndeko Bitakwira. Bonjour. Olali na yo te nalali te nazana kanda ya événement lobby kanda par rapport ya nini te ya makambo oyo régime ya Kabila babomaka bandeko na biso ebele lobby bomona siko ba photo et place wana ba installer ba photo nyonso eza ba bâche ba sali za marote 40 plus de 40 bâche o ba sali ya kocha ba photo ya bato ba kufa na marti o to banda bundela pouvoir oyo tozongo lelo ndenge tozongo mais esilisa bato ebele lobi nde eza journée na bango tozo raisonner scope bato wana ndenge ni tokosala scope pona RDC pour vous on a bien beaucoup de ebele bomba mabe o babenga comme Bitakwira grand mobilisateur to betela bino siko masolo oyo ekesama eloko ya lobby to sape mobilisation na mutu nyonso eza ozaki na combat IDPS eza ozaki na combat na teme okabola mawa na mboka na biso RDC ya kotala mandeko na biso ndenge ni bakufaka pona masolo ya mboka na biso RDC lelo pe besoin pouvoir ozana esengo malgré tout ba sang ekula parce que pouvoir mon côté ezanga makila toyebi yango malgré tout ba sang ekula mais oza quand même na esengo lelo ozana pouvoir o bozolo ba toujours si 2023 borotiki la Kabila te donc ozana esengo bon tozana esengo pona kolobake na mutu ya mboka tolongoli dans ba Rwandais te mais ba Rwandais po tolongoli bango na armée tozoli na siko tolongola bango na gouvernement
tolongoli bango tolinga pe tolongola bango na ba entreprise pour faciliter ba secret biso aw yango ne tozane sengo po mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azui pouvoir o aza congolais abotami na limité akoli na limité tanke anda beta watu na poto tanke banda okanga pe Etienne Tshisekedi molimone efana ekimia banda okange banda okende mingi na poto donc yango wana azaki kuna mais makamnye nyonso ezaki ayebi ndenge tozwaka nyongo ya lipa 200 francs tokimara na 5 heures nde yango masolo siko to raisonner bandeko na biso bakufa wana nyonso na Martine wana na bamboka nyonso ata na Congo ata na bamboka nyonso o baza un peu partout dans le monde ko travailler na étranger zape mabete soki bandeko na biso ya ba Rwandais baza na kati na mboka na biso mabeza wapi boko longola bango na ndenge nini boko sala recensement e ba ke o aza Rwandais boko travailler ndenge nini pour que bo benga na ba Rwandais nyonso na kati ya mboka na biso. Bon autour question bien bamboka nyonso eza un étranger baza ba travailler mais awa na biso na Congo bétranger bakomaki neti bakolomboka bakongo bako travailler na ba institution nyonso bakomi kotelemela biso moko bakolomboka konyokola biso koboma biso kosala nyonso mais tondimaki yango toboyaki bango te yango lelo toza fier mwana mboka azwi pouvoir po bétranger bazala bako benga na bango te nyonso mais bazala kar na makambo mosusu donc makambo wana erepouse nde mboka na biso ezwa développement mboka na biso lelo ya RDC pona gestion ya mboka na biso eza maboko ya étranger eloko wana siko eza nde mabe na kati ya mboka nyonso gestion ezala na étranger te ezala na bana mboka na cadre bana mboka ezala nde malamu mingi yango wana tozoyeba mama bozala bino calme masolo eza kitoko. Moi liloba par rapport ya journée yango ya lobby ba préparatif eza ndenge nini o bozo kanisa bandeko o babundaki elongo préparatif ezali ya liboso toza mobilisation tozosala mobilisation pona batu nyonso ya mibale ba invitation ba pays eza ebele oyo ekeza awa lobby eza awa lobby ba problème pe ba parti politique ba bengi bango ba association pe ba bengi bango ba société civile ba bengi bango ba tout nyonso ba bengi ba préparation eza ebele nyonso toko etalango ate pona ba stratégie mais na pourquoi o a 17 lelo toza lisusu pona ko yeba ndenge nini lobby ekelekela mais masolo ekeleka kitoko po ba rotia ba photo na niveau tout yango to bengi mutu nyonso to pesa invitation oyezala wapi yaka po ba diaspora pe bakoya lobby bakoza ebele yaka omona événement oyo esamai na mboka na biso pona ko bundela pouvoir oyo o ba oloba lelo bakabeli biso bakabeli biso pona 2023 to pesa ngo na to yebite yakotala ndenge nini toza fier na pouvoir oyo tozongo batebele bakufi mais pona totika ngo tim koloyes okoya soko boy fati kende na wana komi violation en constitution te na mandat basala ka mibale ozo violer te mibale mais faut les kana élection to les kana élection il y a mis ça tu eza ba président parlement debout il y a 4 eza bitakura pe azana akoki pesa candidature ba président ebele baza place wana donc président Félix Antoine ne ka mibale mais condition to que na recensement mo ya vrai to bana ba pique mais to que na ba diaspora to nani congolais te étranger yango ba okufela mais masolo ezakitoko soki ya sisi mutu mususu azui mais pouvoir pour le moyen IDPS eza passe mingi ya to lobi mama timu kolole sokoya bon ngai pa na ngai bomba mabe o ba noma comme bitakuira na oyebsa bino kamia bazobela nete alobaki azobela batinde na nganda kuna na nganda siko chaque pourquoi caméra akoma kovana na balcon azotala batu tango wana azo préparer kabali na caméra linga okima na nganda linga okima point ye mutu azobela okima na hôpital olinga okima point azobela te
kabali wana baza nango échoué nango lelo yango ba avocat ne baganyo ta santé ne eza bien te papa mukwa ta selemba we wo donc aza place wana ba dossier ya caméra nde ekomi grave kobosana te Jamal alobi ngana zana ngaka 3%. Maison entreprise ya Samibo eza ya caméra eza Jamal te donc place wana ekomaki lisu grave na minute oyo caméra lisusu balobi ba maison fabriquée eza oyo batongaki on état mo ya bien te soki mbula beti ya maison préfabriquée na cadre kaka lisolo to moni pe bandeko tant président de la République akendaki na mboka Goma ba koloba ete batuni président wapi Abel babenge Kayen moko Vital Kamerhe za moko na bino to moi bandeko INT basingaki président Kota Likambo mais bino bandeko IDPS pour cela vraiment contre Vital Kamerhe bulngara ko boma vraiment vivre bobo sanara cœur bino na bango boza cash pour que vous allez lelo o bozali ezape na moi appui andeko Vital Kamerhe. Merci maman mais tout le clarté tous à la tête tous à hypocrisie hypocrite tout le bandenge makambo ezali to tandiango na mesa Kamerhe soki ezabande kwa IDPS population de azo déclaré Kamerhe aza muibi on a français babenga détournement na lingala moibi aibi mbongo peuple congolais comment banque ça va te ko sala moi lisangana baluba na kolakisa sikoyo pona biso eza ko banque sate nga naza moyaka ntango na ye ana IDPS na kreba onanga bomba mabe banomenga Bitakwira banomenga kriwana Bitakwira mais bon mon qui est là qu'on fouille on a IDP eza bien yango banomenga Bitakwira maman eza soki otamboli bien na IDPS bakobetelo maboko soki otamboli mabe bakozongisa na nzela Kamerhe na président bayokani ba sala état de droit ba soutenir mboka na biso RDC peuple azwande souffle intérêt à peuple ba meka on a Kamerhe ka miel ya muke Kamerhe 100 jours ezaki pas Kamerhe a kosi peuple azo sala musala pour peuple a souffrir ndo Kamerhe azo sala nete mbongo peuple Kamerhe azolia donc eza bilo mibale Kamerhe alingaki HOC président de la République Kamerhe alingaki HOC peuple le peuple d'abord population azana kanda nae yango wana kolobate IDPS population on y a musala nyonso Kamerhe asala na président de la République pour le loi comme président bon le loi comme ko tortier makasi malgré tout aza maladie maintenant son soana ya compassion exacte pour na yo osa kama te maman oh ça c'est état de droit na royebi so siko te rokene na état de droit na IDPS ezokene ndeni tika to ke mampo opposer na question ote ministre na biso santé auti na IDPS aza pe mungala aza muluba te aza na IDPS mais tant basali contrôle ya gestion balobi oke to mona clarté akena cour de cassation mais to lobi te soki azumbo problème ezate bolongola humilité akende samba so aza raison arozong la place ni so aza raison te arozong c'est ça état de droit mais bandeko ya FCC ba komi paniquer na mpona ni papa na yebisi bino pona Kamerhe te mais ministre na biso ya santé aza IDPS to lobi akende soka simbi état de droit ekizoe soka simbi te état de droit ekizoe problème eza na kati ya Congo eza problème état de droit eza problème to côté là pour aza te maman mukwa ta selemba we wo ba aussi la ebele. Merci beaucoup, Bakosila Ebele, mesdames et messieurs fidèles internautes amoureux de cette émission. Parlons avec Dorian, Tozana Bitakwira, toujours sur la kaka, Maïmata Limboka, parce que Toyaka Kosola Nabino, toujours Maïmata Limboka Nabiso, na cadre kaka, il y a état de droit ou tout ça, comme est solo, Tomoni directeur, il y a aux Ephraim, Yépe Azalaki aux arrêts, mais le lot Aza libéré, et donc moi Namboka, point de vue na yo, to analyse ni nous sali par rapport à Yango, parce que à Kangamaki, mais le lot à
ticket libre directeur à finance à Karamaki donc on est ticket libre c'est que azana maboko pembe toni nyeleki na kati mama yaya tika za maboko pembe te borango o caméra linga osala yango ba olaxe état des droits ezokende mala bomba mabe o banoma comme Bitakwira mwasi babandaki déjà na mwasi ya Kimbuta tika ya iveve mbeya amoni moyena sa mbeya te yaya faut soloka na ba avocat soko soli na bango ba bien ba juge wa yebisi bango secret nyoso na kofuta nanga amandi tout parotiko mais soki batiki yo avocat na baza matata yaya batiki yo bazotalo lisu likolo ya lisu so salika erreur mukwa taselemba wewo yango moni directeur Ogefrem a lobby secret et belé maman tokene c'est tika na yebiso a lobby 18 comptes parallèles oh yani ya nini ya compte parallèle oh ya Nemi azaba compte 18 parallèles a lobby wana tanga siso a lobby kaka wana te mbongo na biso ya RDC yango tofuta basoda Tanzanie bajiji bakamba bi ezande boye kaka wana te balobi ba secret ebele donc yango omoni ye afuti mbongo ne ba libérer na tamuke maman na état des droits toza posa soki bakangi yo onimi ko collaborer na l'état ba juge wana ba kondima yo po ofuta mbongo ekota na kesi ya l'état nde batiki yo soki olobi bien te ba kotiko te maman yango kamera aboya kiango baza na ye kaka place wana lumbe mwete donc ndenge za bongo wana nza lelo tolie lelo. Merci beaucoup Ndeko Bitakwira, fidèles internautes amoureux de cette émission. Tokomi Nabiso Nasuka, la mission Nabiso Babi, les bonnes choses, on est dire Jama, Tozaki Ndeko Bitakwira, un mot gentil, na Bandeko Balandakayo, Bakolandayo, un mot de la fin par rapport à l'émission. Bon, un mot au Monica pour la gestion, inspecteur, Nazo Banzambe Asungabino, Boou, mais la 100%, Moussa Nabino, Bossa Kabopo. Bokangeli biso directeur ya Vodacom ba secret ebimi place wana bokangeli biso susu directeur ya aéroport tomoni su ba secret ebimi kuna pona ghost pass ezosi la masolo ba inspecteur wana bosala musana bino kitoko bosala musana bino kitoko pour la gestion ezonga ezaki na poche batu ezonga nde na poche na trésor public yangwana to yebsa bino bandeko boza na bino calme boza agité te fati en colère Kabila akomi mbeya ye wana na Sénat atoro lukanini mais kala mingi te bokomone bakosambise aw to linga te akende sous ce pays to déclarer Kabila bakosambise aw pona TPI pona raisonnement au bande qu'on a biso bakufei awa to raisonnango lobby Kabila fo basamise awa total batai na kitala tala to banda kefuta tambongo na zokuna oereza tourisme écoute na biso mbongo na kati ya RDC mais boza na bino calme remaniement ezosa ma calme na parlement kuna majorité ezali soute kala mingi te numéro téléphone nga oboko ozwa biso bokotaka bobengaka bokota na chaîne mingi surtout lobby boza ebele bokomona masolo ndenge ni ekeleka bakoyebisa bino banani balinga wa peuple congolais te mais po ozonga bien numéro téléphone nga plus 243 85 44 97 72 7 na souk plus 243 85 44 97 72 7 na souk bomba mabe bambote belé boza ebele place boza nzambe asunga bino.
Merci beaucoup Ndeko Bitakwira, fidèles internautes amoureux de cette émission. Merci Nabino parce que vous allez ébélé ce que tu branché pour suivre cette émission. Merci à la patronne Rancy Moufouassoni, Papa Joyce Moui. Merci à Papa Bienvenu hier, Diego derrière la caméra et Mirakinzi côté montage. Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.